Baindo totelema et c'est ngopé ça yo mbase sur na banda ko na bino epai wana bozo mebele ya kolanda émission et kelamaka na objectif ko lakisa moto moinda utawa pa komi wapi pe ya zali ko kende wapi to bela bi penza na suka ya mobu oyo ya 2019 et pas wana tozwaki ba message ya balolenge na balolenge ko kati ya mobu oyo ya 2019 oyo komi ya suka émission mokolo molelo za émission ya suka ya mobu ya 2019 et pas wana tokosolola mo ba masolo maini lekaki na kati ya 2019 kasi actualité pe ko zanga te et pas wana tomona ki mokonzi ya mboka akitaki na nouveau Jérusalem Kamba mboka ya mabele ya papa Kiangani Simon Kimbangu et pas wana pe tomonaki pasteur Mukuna atelemaki na souci ko luka ko défendre mboka na ye Congo et pas wana pe tozomona lisusu Fridolin Mbongo et pas wana kitaki na Beni na tina kaka ya kokende ko solo na bandeko baza ba victime mingi na makambo zo lekana kuna pe tomonaki ba déclaration susu ya mona mboka Adolphe Muzitu elongo na mona mboka lisusu Martin Fayulu bon pe bazaki susu na teni ya Beni kasi lelo tozana moko pe susu ya bapanzisa ngo tokosoloa na bango ndenge nini mobu ya 2019 eleki ndeko ndombele botale oyo lelo akomeli biso susu na ndako ya mosala nde masolo eza na bango ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko yonso badwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo molelo ndeko ndombele botale 2019 émission ya suka ya mobu oyo tozali ya 2019 pamba te lokwa tolekaka chaque lundi na vendredi lelo lundi ya suka ya 2019 kasi na kati ya 2019 actualité moko ya makasi ezalaki boye passation des pouvoirs entre président Kabila na président Tshisekedi bate belé balingaki yango pete pe bate belé pe balingaki yango mais tomonaki plus mingi appui ya religion africaine azolo beza symbole ya indépendance symbole ya indépendance alaki na lolenge kani tant moni ba esala makana yango na bamboka ebele na bagana pe salama na ba Sénégal pe salami mais awa wana niveau RDC tozomona pena mokonzi ya bangunza fumukusu azo betela ngo seta zolo bekeza indépendance tozo indépendance mais biso bebi ka indépendance tozo na 1960 nalobe pa ina bino ndeko ndombele botali matondo lisusu ndeko na ngai tambi le 24 janvier passation civilisée ya pouvoir ndenge to meseni koloba wane sepelisa mitema na biso po nini bolobi na Ghana pe salema po ya biso na République démocratique ya Congo mbala ya yambo lolenge kani bato bayebi suka ya président Kasavubu bato bayebi suka ya président Mobutu fuite puis liwela ndiye communauté internationale saisissant ba bien aye to yei na tango ya Moïse Kabila assassiné na kiti ya bokonzi to yebi pe communauté internationale to bato wana ba impérialiste balingaki pe suka ya président Kabila Kabange président sortant ezala pe mabe mais lokola président wana président Kabila Kabange azalaki président yabilaka yamine bango bakanisaki mosusu mokili ya molimo na biso pe monde spirituel na biso ekanisaki mosusu a organiser ba élection na misolo ya mboka pour la première fois et plus grave militaire de son état armé na maboko na ye andimi apesa pouvoir en opposition na kamosusu mais zalaki na pression pour se rappeler que c'est quand na pression zaki na kati population zaki ya kolala te pour président Kabila ke na kotika biso ndeko tambi soko bokolo ba pression en 2018 ngai na kongwenya pour pression ya 2016 que pouvait croire que tokola mukape le 1er janvier 2017 na président Kabila Mokondi te pression ya 2016 ezalaka de partout te ezalaki nango bonne foi mais l'élection ba kite électorale ezikaka te tozangaka nano moyen ya ko déployer ba kite électorale président d'azwa mituka ya armée ba hélico ya armée wana kaka pona pression to pona bonne foi te soko to sepelaka na eloko wana biso mbala ya yambo tomona président sortant na président entrant
bango mibale na kiti ya bokonzi baze ko sekana baze ko betana mais ezelo monene tokomona ngo ndenge nini totala lelo ndenge b'impérialiste baze ko bela kizunguzungu botala ndenge b'impérialiste baze ko bela kizunguzungu bajwe ite biloko bango balingaka Mobutu akima bajwa soko 16 milliards na ye bangoma soko nani Lisuba akima bajwa Laurent Gbagbo akima batia na boloko mais awa esimbite tozena na jikaka lelo baze ko benga soko China Rambo azea wana mboka tozena na président Félix eze ko sala kitoko mona China Rambo na moto na ye aze ko leka président na biso yaka donc souhait religieux africain ezala ki mais yango wana président wa bimi mais avandi na kati ya mboka Sarkozy afandaka wapi Hollande afandaka wapi azeko kenda ko sala shopping na ye moko Bush afandaka wapi Obama afandaka wapi po nini Ben Afrika ezala oya longwi oya kotifwa kima oya longwi esalaka ete mboka ebandela yango bomoni avantage na biso président Félix Tshisekedi akuta soko plus d'1 milliard 800 quelques millions na trésor public oyo ya bandela donc akuti mboka ezalaki déjà na akuti mboka ezena pas t'organiser l'élection to bombi mboka na biso misolo nouveau code minier donc akuti e bandeliantina akuti banzira oyo e bandaki ko salema ye apusi to pesa ki mbongo na entreprise oyo to pesa ki mbongo na entreprise oyo ya sali continuité donc ezate ndenge mokonzi bangunza bande koloba to bundela kiti ya bokonzi ezala vide mais ezala libre bato bazaki ko sosola te kiti wana ezala libre oya kufanda wana azwa benjonction uti libanda te mais akuta asala mayo yesengi pona mboka na avantage yango ba téléspectateurs bozo mebele bozo na ndeko ndombele botale moko pe ba panzi sango ya sango lobi ko loposo moindo ndeko ndombele botale ezaki parmi penza ba actualité to ko rater yango te pe ko lobele la pe yango te kasi lelo actualité zo obligé biso to lobele la ezali déplacement ya mokonzi ya mboka na mboka ya zongo epai wana bakendaki na séminaire na ba gouverneur et na équipe mobimba ya ba ministre ya gouvernement ba ministre kasi tango basilisi epai wana mokonzi ya mboka akitaki na kamba mboka ebilaka mboka ya papa Simon Kimbangu ya fumu Kimbangu tango bino boyamba tango bomoni président Kabila ezosonga mingi président Antoine Tshilombo Tshisekedi tango bomoni akiti na mboka kamba bino bolobaka ke bosengaka ke rapprochement kwa kosalama entre politique na bonzambe ya bayini tango bomoni akiti na mboka ya kamba nikondomene na banzo zaki na bisengo donc toloba nini tobani da ko koma na sika fumukusa loba ke soki libale salami entre politique na bonzambe nde bayindo bako vivre bolamu ngo to ndenge ni po to moni déjà président de la République azaki kuna na mboka kamba bazoki ta ya kosolola na papa Simon Kimbangu Kianga malobe pa ina bino ndeko ndombe matondo ndeko na ngai tambi eze biloko mibale ya kokesa na koniata kamba na ko se rapprocher na religion africaine mbala liboso te basola na papa Kianga ni bauta ko solola wate différence eza nini wana koniata na kamba na ko solola na ko kamba eza symbole ya temple ya bayindo tango déjà nyati wana eza déjà pas zo kota déjà na kati ya religion ya bayindo ndeko na ngai tambi na evitaka mituna wana ya polémique tango ze koloba kamba ezesika fumu Kimbangu mobikisi ya bayindo asalelaka mosala wana mboka kamba mais église wana Nouvelle Jérusalem bayindo basalaka na Jérusalem te c'est différent mokonzi ya mboka kendeki na kamba mabele ya mfumu Kimbangu to kendeki na ndako wana mindele batonga pona ko distraire bayindo Nouvelle Jérusalem ekozala wa ndenge nini Jérusalem ezalaka ni sike ezalelaka omoni koloba rapprochement ya président na religion africaine kambeze kaka catholique kimbangiste mais trinité tata mwana molimo mosanto biblia soko bazali ko se référer na Jérusalem kasi po ba utilisaka be biblia te ezali lokola adage moko bato balobaka tout chemin mène à Rome donc na moto akei na catholique na moto akei na protestant na moto akei na église kimbangiste bango nyonso référence na Rome
Rome ndenge nini Rome toyebi ke Rome ezali epai wana institution église catholique evanda melelaka oyo ezokamba mokili mobimba moto ake kimbangiste ndenge nini ose retrouver isusu na Rome. Mais tango balobaka église kimbangiste azalaka na kowe ezalaka communauté œcuménique des églises chrétiennes. Communauté œcuménique des églises basé bato yo bango yon so référence na bango basangisi basangeni na sani moko eze christianisme eloko moko esalemi na Rome yango bango basé ko prôner donc basé kaka ndelo na makamba bayindo ça n'a rien à voir na makamba rien à voir na makambo yo président Félix Tshisekedi akendeli kuna biso to sepeli po kamba wana ezalaka ya église okimbangiste te kambeze mabele ngeta kambeze mabele fumuki mbangu asalelaka mosala oyo soko bango pe ba respecter ba principe kambelinga ke zala visiter ombalombala mais soko pe kambezala ka visiter penzate bo elongo bani bakimaka kaka mokanda wana bato bakendeki bo umbu na États-Unis akoyana kamba pobo la kise Bible mais Jean-Marie Vanin palobi vous venez nous apprendre le christianisme c'est nous qui vous l'avons apporté donc bato ebele balemba pe ko yakamba aya kuti Nouvelle Jérusalem mais il fallait zala ndenkamba et ko zala Nouvelle Jérusalem ndenge nini okendolo kuna nzila oyo utaki soko fleuve Euphrates na ndenge nini donc masolo na nyonso no bazobeta na ça n'a rien à voir na bomo ya bayindo donc mais yo moko yebi bomo ya bayindo nini zewana potango ba se referaka na Biblia eloba bolamo nini ya bayindo elaka bayindo lifelo imaginaire elaka bayindo lola imaginaire bongo bango pe na siko babaka kolo Yesu na Yesu nini Yesu kaka ya terre film to bango église kimbangisa pe bazena Yesu mosusu ya référence na Bible te biloko wana yonso yango kangaka mfumu kimbango biloko wana yonso yango salaka ke mfumu kimbango sala mibutuku misato na boloko e biloko wana yonso yango sala ba papa di angenda bakenda kokola na colonie scolaire na boma ba vivre mbula ebele sans affection paternelle babotama bakuta te tata na bango pene na bango bana mike bakangi tata na bango batindi bango na colonie scolaire na boma ono ya Biblia boni lelo boko ya ko prôner eloko yo ekangaka koko na bino eloko yo ebomaka koko na bino eloko yo empêchaka koko na bino vivre lokola bato pasala mosalo ayelaki na mokili mais ko zela bayindo pasi po soki tozomona mokonzi ya bangunza fumukusu défilé na ba média soki bayindo bayebi ki bofumuki mbangu te bayindo bakoki kobika te pe azopesa azotia pe accent esika na zolobelela ke esengeli kibokonzi ya bayindo oyo eza représenté na religion africaine na kibokonzi ya mosuni to bengi politique ba ko kosangana mais soki to monde lo ke président de la république ba ministre nyonso baza ko se diriger toujours vers Kamba mais na ngambo ya bangunza zotika lokomona ba bazoya te c'est que tout s'attendre na bolamo ya bayindo te eloko na ngunga na yango c'est-à-dire zema bete so ba ke kotala famille biologique mfumu kimbango pokuna nde bakokuta oyo abenga fumuki mbangu koko noko famille physique ya fumuki mbangu eze mabete so bake kotala bango mais kuna nde bakoswa spiritualité te po ezalaka kuna te omoni donc bino zolo ba religion africaine boza na ngambo ya famille mais eze famille spirituelle na famille physique président de la République a reconnaître que tozalaki pe na motinda mi moko awa atika bana atika bankoko nakenda kopesa bango mbote akeye kopesa bango mbote ndesima kolala pe kolamuka moko la kokanisa ke sikawa mobikisi wana ateyaka sango ya lobiko ya bato sango wana kozwa wapi bangunza bongele meso mwene omoni esika mokolo akokanisa ete sikawa toluka sango ya mfumuki mbangu wana nde baso referena nesongi nzira sango ya mfumuki mbangu na koluka fumuki mbangu za biloko mibale bo biloko mibale ko kesana okenda kotala fumuki mbangu faut que l'église kimbangise église kimbangise wana moni makila na ye bandeko na ye bantekolo na ye baze kuna wana mabete po baze penza famille biologique ya fumuki mbangu faut que gouvernement et reconnaître ka bango kenda ka pe ko za logique eze logique
bakretien banyokomaka mpo bayebi te famille biologique ya Yesu. Mais lokola biso famille biologique yebani eze mabe te chef de l'état kenda kotala bango na nkamba. Mais mokolo bakoluka message ya Mfumu Kimbangu ya 1921 ya 1921 oya lisiko ya baindo en tout cas wana na religion africaine na bokambe menesongi nzina Mfumu Kusu kya mzana panda ba téléspectateurs bozo bipenza ebele na ngonga oyo bo réagir na ba numéro ça affiché ndeko ndombele botali azawa so bo monde tozoseka par rapport ya bamako tozoseka mais ezoteya tanga zolo bake so boni boye ba Mfumu Kimbangu bokene bis kimbangisi kasi so boli boye ba message ya Mfumu Kimbangu en 1921 bolanda Mfumu Kusu ne sonyanzile longola banguzo bozosane mosala ndeko ndombele pa wana kaka na année oyo po isa actualité tosambela po na mboka asambelaki po na mboka papa moko ya suka mboka bamisu bazobenga ekoko moko na suka mboka Mfumu Kusu ke muzala pala na ngola yepe na bakani na ye alobi mboka oyo soki bopesa ngo kaka na kombo ya Yesu criminalité ekomata massacre ekomata kikulune ekomata nzala ekomata siko nayebi te ezalaki nini défi azolance na bayo bazokende kosambela kombo ya Yesu to ndenge nini mpo victime ozala population bango kuna bake basambeli Yesu koto mutu moko azoloba soki bosambeli bozwi kaka mboko botie na kombo ya Yesu botala nini pe bemission uto koleka tosali bemission tomonaki badega après avoir komona balosambo oyo esalamaki na eteni ya stade Martyr kobanda président de la République ne basambelelaki epai bapaster ndeko ndombele toloba ndenge nini eza na guerre moko na kombo ya Yesu na kombo ya Mfumu Kimbangu oyo eza kobundama na kati ya Congo. Soki guerre wana eza kobundama na kati ya Congo soki oteke victime ekozala biso population po soki koto basambeli na kombo ya Yesu Mfumu Kusu abike kombo wana ekoporte rien criminalité mati nzale mati na nazonyokwama eza kaka biso population te oyo yepa bundelaka mokolo na mokolo maloba epai na bino ndeko na ngai tambi tobengaka bango nesongi ya nzila Mfumu Kusu kya munzala mpanda na ngola nesongi ya nzila molakisi nzila bango nde bazali komona bango nde baponami mpe batindami mpo ya kolakisa bato nzila yango nani Mfumu Kimbangu lisiko ya baindo mpo lelo ngengo ya baindo c'est-à-dire koloba Mfumu Kusu azali kolanse défi akolanse défi te me Mfumu Kusu azali kolakisa bato nzila oyo esengelaki na biso tolanda. Sachez-le que sans Mfumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Wana kire belge nda azali koloba yango sango azali koloba yango na banani ya mondele na lobi bien kire belge sango ya belge mondele azali ko rappeler yango na bandeko ya église kimbangiste to yebi ke Mfumu Kimbangu azalaka un homme ordinaire te azalaka grand. Le kimbangisme n'est pas une petite religion. Et c'est le même courant de pensée que le judaïsme, le bouddhisme, point. Donc, alingaki alobola bango na likanisi ya komona ete ba greffer Mfumu Kimbangu na Yesu. Nzoka nde tango to greffer Mfumu Kimbangu na Yesu, tango to zangi reconnaissance na moto asalaki mibutu kumisato na boloko yango pasi ya bayi. Tata moko topesa yango ndakisa na émission na bino. Mwana lingi ya kenda kobunda na mwana ya tata moko akei kosenga lisusu mandoki epa ya tata wana pesa ngai machete na kenda kopapa mwana na otolito bunda na osimbate mindele na kombo ya Yesu na bango nde bazeko boma Afrique mindele na kombo ya Yesu na bango nde bazeko to Yesu na bango Emmanuel na bango Matthieu 15:24 il a été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Nanda kwa Israël yo c'était. Yesu na bango ndaze ko tinda bango ba piller ba boma bana na ba vaccin ba boma biso na bebola ba sali be épidémie ba yeko injecter awa. Na soi-disant vaccin ya polio nde ba sala sida o ba ka ko meka na Felika. Wana au nom ya Jésus nde ba yeko sala awa. Sika biso to lingi to contre bato wana. Tokenda kobata malisusu na kombo ya Jésus. Yango ne songa nzila zeko yebisa bango kombo ya Jésus libabe na mabele ya Felika. Kombo ya Yesu nde bota traite négrière, esclavagisme. Ndiko est-ce que vous maîtrisez makambo zolo bapenda kombo ya Yesu libabe pe baindo? Ezetando kombo ya Yesu. Boko yambaka bato yonso oyo amoni akoya débat contradictoire ya fanda na kiti na yo. Kombo ya Yesu nde libabe ya mboka oyo. La preuve en est
bazalaka na stade na cardinal Ambongo. Nesonganzila lobi yango 2 jours avant, le 15, bango basangani na stade de Martyr le 17. Même Fumukusu alobaki yango le 15 ke atango à chaque fois boko sangana na mboka oyo. Po boti ya mboka oyo bo bonzako na maboko ya Yesu. To ya mortalité, bref mababe e ko singela mboka. Bo monaki yango ba inondation. Sidu bangi noru bangi baze ya kozinda. Na Kasai na Jokopunda kuna kolobate. Toke ina Bandundu, toke ina Congo Central wana Kinshasa. Lelo ba famille eze ya kopanzana. Na Kintsuka lelo plus de 300 familles basé di banda. C'est le sambo penza, le sambo basali le sambo. Pesa tango na kenda ko chiter. Pesa tango na kenda ko chiter. To fandi ba yokite, po ba yokakate basé ko ça le christianisme par fanatisme. Chef de l'État, l'état de la nation, le discours état de la nation. Azalaki tantôt lokola pasteur, tantôt lokola chef de l'État. Ba pesi ba verset ba Corinthiens o epesa maki wana mena butu na bala liboso mokonzi ya mboko zo justement bala liboso mokonzi ya mboka alobaki butina ye yango tolobi te Kasavubu pasaki mwana basango azalaki pe mwana basango mais tota la passage na ye yango lelo lokwa toze na inane ya chef de l'État toze ko luka ko épargner bango na kombo ya Yesu bakosala be échec basali discours ya état de la nation na poko nango na beni ba massacre mbula oye betaka kaka le même jour wana même vendredi wana na butu et boma lisusu et timona lisusu. Or à chaque fois be Roger zeko timuka bato bazeko kufa et c'est bien prévu oyo ko tout budget ya mboka et ko empêcher développement ya mboka tobo sanate banzila nyo 60 jours madofolo lelo. So ndiko ndomele esika wana sikoyo Fumukusu azo yebelela ba makamona ningi bayaka kolakisa yango to kolandela kaka experience ya kibomoto azana yango kotayela mokelingi zo tamba nezi uti ndegelo bakeso bokami mboka epa makambo ya Yesu mboka ko avancer te eza nini bayaka oyebisa ngo penza ke mboka ko avancer te pa ngongo ba Fumuki mbangu to ndenge nini po la kisabato nzila yo fo ebanzila ya Fumuki mbangu ala kaka motangisi akoya motangisi wana kozala na matière yango azeko tangisi nesonga nzila basilobaka maloba mibale te bayebisaka bato vutuka mfana mpambu vidila tozonga na esika tobungela tobungaka wapi tango tobungisaka bonzambe tango toyambaka bonzambe ya bapaya koyamba islam na mabelo oyo libunga ya bayindu koyamba christianisme koyamba bouddhisme libunga ya bayindu la preuve en est balongoli ndeko tambi ba commission soko Joseph soko nani Désiré balongoli yo ndeko Botale ba commission soko François soko nani colonisation ebandi wana bonzambe wana influencer culture bonzambe wana influencer kozala ya bato tozaki ko dépendre na tata kelili kolona c'est lelo to koma ko dépendre na occidentaux lelo tozaki ko clôturer mibu na bango oyo tozaki ko clôturer mibu na bango oyo bazaki ko kanisa nini tango déjà mindele batindela ki bango bisuka ya dendo ba quiz ba Saint-Charles biloko epola ba bino nanda ko bana ba ko fêter te mbula sika pa na biso esi elekaki tango ba baka mbula ya sika to utaki na elanga to kotaki na bambula ya sika mbula ya sika liko lo bateke to uti na elanga to koti na mbula ya sika po nini balobi mbula ya sika po bambula ebungaki ndenge mabele komaki ya kokauka ndenge putulu banzete milone komaki ya kokauka mbula oyo ekonoka lisusu yango nene mbula ya sika ekopesa bomoi na mabele ekopesa bomoi na milona ekopesa bomoi na biso lisusu bato rime kozala te elongoli mayanzi elongoli yonso mbula ya sika ingeta ale bokata bazamba botia milona pe ya sika ya biso eselekaki donc bino bo célébrer ngo soto uti na elanga tango elanga ezokende kosila nde tokomaka na ba septembre mbula ye kobeta esika yango nde bo célébrer des nouvelles lan kasi mbula ya sika te omoni religion africaine eze bato oyo bazali komaîtriser mai bazali kosala batelespectateur bo réagir ndeko ndomele kotala zawa bato bamaîtriser oyo bazali kosala ezala te bato balobi Noël mbotama ya Yesu te baeglise mosusu balobi te eze mbotama ya Yesu te bafonda yango
bayebite ni ezalaki pe débat ne kondomele ezalaki pe na débat penza ko sakana te couche ba pasteur musu balobi que ça n'a rien à voir na remettre la naissance à Jésus ba musu bazo défendre que ça mokolo Yesu mais eza masolo na sote mokolo ni kondomele botel ba téléspectateur ni kondomele botel za ba numéro za affiché bo réagir ba o ba kosoli ba ko la nation dans cela ya radio FM za 89.0 au benga na 082 319 22 25 eza numéro à WhatsApp soko tindi ni kondomele za ko ya no kondomele pasteur Mukuna président ya FC Renaissance lelo na kati ya mboka la biso azala bato belé la simana ye pasteur Mukuna molobi trop c'est trop moke zo tambola te obita ngolobi bongo na zutala ba mituno na ba réaction bande ko belé na page na nga ya Facebook ndeko tambiso ko ya minde ko ndombele foto na mutuna wana bango pe fo soutenir pasteur Mukuna omoni lelo za malamu basala nzambe pena soki bakomi ko loba makamba bo eko sunga pena mboka ko liboso pasteur Mukuna za lelo ko se plaindre que accord wana ya FCC cash lelo e bloqué mboka zo tambola te pe na kotala te kasi na komona okomona ke pasteur Mukuna za na raison na ndenge nini lelo komona et l'eau que vous avez 38 000, ça qui a l'osso, vous avez 50 000. Bidon mafuta huile, vous avez 18 000, vous avez 25 000. Et l'eau que vous avez 10 000 de plus de l'eau qu'on a. Tous les dollars, ça 60, les commis, ça 70. Donc quelque part, tout ça, non, les Congolais, tout le monde a un sentiment, on a un Congolais, tant qu'on a une déclaration de Komokuna, on a été dans la religion africaine. Kobana na Fumukusu, Bangunza, Nabino Bandeko, Zakuna Babundi. Tant que qui va déclaration pasteur Mukuna bo yembela ke no lengini malobe pa ina ba téléspectateur bo réagir ba numéro est affiché bino auditeur ceux qui bengi na 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 monsieur en direct ndeko ndomele botala za kwa na mituno na bino nyonso ndeko ndomele malobe pa ina bino ndeko na ngai tambi na bandeko bakomeli yo ne songianzila sa dore na philosophie ya ndeko Mukuna avec Mukuna amoni que trop c'est trop mbo que zotambola malamu te a telemi penza aloba justement c'est parce que basé spirituel était basé inspiré te tango to pusani kaka bango baye umona wapi bapesa yo défense nzamba yebisa kiete ke waneze bako kabola ba ministère bako kabola majorité parlementaire eze ngambo ya FCC nzamba yebisa ki ete et plus grave bango nde bakendaka kotia maboko epa ya président Félix Tshisekedi bayebaka te ke donc parmi ba président ba pasteur ba samela na mokonzi ya mboka bozongaka na ino na image boze ba panzisango mitu ye feke Mukuna alaki ye moto tiaka pe maboko na président bayebaki te ke za ba mboka epa ya nzambe justement yango toze ko ba base inspiré te c'est à peine ba ko comprendre on photo lukato yeba te ezalaki nzambe nda yebisa bango kotia loboko te po akorango eza oyo koloba te makambo ya ba ministère osangisa église na yo po lobela makambo ya ministère po koyoka soni po bakoreze oyo nzamba tikiye akoya po neze kokoya waneze kokoya dans ça il a ki mosuni inspiration ezete donc biloko soka yoki bato balobi na nzila yepa ye alobi toli nesongia nzila zali oya yekolakisa bato nzila bokoloba makambo ya kotatone te c'est-à-dire soko mopepe ya rumeur elobi boyi yo pe pasteur olobi boyi mopepe mais soko azalaki inspiré à comprendre que catholique échouaka na jeudi ngonga ya zena pouvoir ya catholique te soko catholique échouaka na mboka oyo na jeudi ngonga elikolakisa ke mboka oyo eze ya christianisme te bazala prudent bagardez-moi combo basali oyo eze ko sala magablo na bango po na vie na bango personnel mais azana no congolais te ndeko ndombele yango ko sala pasteur Mukuna azala congolais ngeta tokolongola ete monopole ko sala congolais na biso te azana toi ko mona mboka azé citoyen congolais na réalité yonso mais biso tokolikia bango ba pasteur a cause de initiative malamu basangana etuluku ya ba pasteur basé na ba chiffre d'affaires il y a plus de 500 000 $. Ba créer entreprise. Ba créer ba entreprise. Ba chômeur à liboso. Ba pauvre malheureux à liboso bandimi na bango.
Oyo chaque jour bato wana bazé censé ya koya kotila bango mabonza. Journée grève ezalaka te na mabonza. Ata mokolo moko te bango baloba lelo Bible elobi pesa ekopesa melo lelo penga pasteur na pesa bino polobe pesa melanga te. Flèche wana ezanga flèche ya accompagnement ya retour. Kaka flèche aller bandimi kaka nde basalaka po ya ba pasteur. Bandimi kaka nde basalaka po ya ba pasteur. Bozo ko s'attaquer nango po azana ngambo ya christianisme ofu mukusu atelemelaka mukolo na mukolo to ba déclaration de asali ndezo sala kibini botelemelela. Mais tolobi ba déclaration soko ezangi cohérence. Nzambe te ndalobi, nzambe na bango bandi ko se contredire. Po nzambe wana lobi pasteur loba na église na yo ministère de défense, ministère de finance, bakoki ba pesa ngo na yo te po yo kabolaka na moto te. Mais nzambe wana kosi yo. Oyo wana kabolaka na moto te po pouvoir na ye ezalaka ya coalition te. Chef de l'État lobaki yango. Oui, il faut songa ba téléspectateurs. Chef de l'État lobaki yango na Allemagne. Faut songa ba téléspectateurs. Kokamba ya président Kabila ezalaki coalition te. Mais lelo ya président, mais oui, azali ko se décider ye moko. Mais lelo kokamba ya président Félix Tshisekedi eze ya coalition. Mais soko bango ba pasteur bazali ko mona ye moko le chef de l'État azali ko respecter coalition. Azali ko kumisa son prédécesseur abengi mon frère na état de la nation. Nalman na lobby na ko dzongaka pa na yomba lombala. Po c'est une expérience on na zena ngote. Bongo banzambe oyo bazé ko inspirer bango. Boni bazé ko inspirer bango na négatif. Balobisa bango de n'importe quoi. Soko yebi accord ba signaki et après. Te bango balobaki mboko yo bato bazé ko nyokwama po bazé ko sambela malamu te. Oui. Oui. Lelo komi na accord babongisa naino ba verse wana tango biso tozali koloba politique ya mboka ekangami na ba impérialiste bango balobi crois seulement na Seigneur Jésus-Christ nyonso kopesa mela tu seras sauvé, toi et ta famille. Okokoma moto ya misolo dit amen okomi moto ya mbongo bongo lelo na amen bato bazali kokoma bato mbongo te. Lelo bazé ko croire na Yesu bongo ba mabote zeko za la sauver. Donc accord est bloqué amen to lo ba bongo. Accord est bloqué amen et bloqué na évangile. Ce sont du charabia ba théâtre. Yango bande ko balandi bo talaka ba émission oyo na foite. Bo talaka ba émission na foite. Soko ba yebi accord est bloqué. Po nini bazé ko sala ba veiller ko sala lobby le 31 koloba na bato 2020 année de prospérité. Te tango to koma 2020 simbité basongi ba politicien bango yonso te. Tous à la claire, soit bokanga Biblia, boti ya mopanzi. Donc ne konomele ne za awa le 31 tout temps to la ba veiller. To rejoindre biso ba benga on ba promesse que 2021 oya bala kata ko bala oza na musala ta ko sala meta to koma ka kuna réalité to kutana nango et ça la plus mingi to koma ba opposant envers ba konzi mboka. Mais bosse ko mona on a ba grand pasteur. Dur que évêque mukuna balobi bato soko ba yebi akoro te bato babi malibanda mais juger Biblia na incapable po bato wana bazepa na ye alobaka na bango ba croire kaka na Seigneur Jésus-Christ bakozala sauver bango na mabota na bango en sauver na peut-être na lola bakozala mitu kasi mikila te bakodefisa kasi bakodefa te bongo lelo akoro bloqué biloko wana poni toyebisaka bango ezeye ba poésie. Les téléspectateurs vont réagir. Nous avons le botala, monsieur en direct. Les numéros sont affichés. Quand c'est nous avons le boso ngabiso na ba testo ba ndeko to tanga tango. Ndeko mo katini testo lobi arrivé à mon seigneur Mbongo, cardinal Mbongo na Beni. Akeko kabola mawa na ba ndeko ya Beni. Tango landa ki yango ndeko Mbongo yambela ki yango ndenge nini. Omona ke cardinal likolo penza e motoko. Na ba risque ni so za kuna cardinal pena ndimi akeno ko kabola maona bandeko na boyembele ke ngondengeni. J'aurais souhaité ba mema pe bangonga kuna e balana na posa ya peuple ya Beni. Monisco doit quitter la République démocratique ya Congo. Falaki ngonga oyo balobaka ba betela président Kabila longwa na bokonzi. Ngonga wana ifalaki cardinal Fridolin Mbongo amema yango na Beni. Beni basé na posa ya Losambote bazaki na posa Monisco a dégagé. 20 ans ya Monisco na Beni bilan
mitigé, bilan négatif. Donc il fallait soutenir la population. Il y a Beni dans les canisses bazaki donc il y a départ il y a MONUSCO. Yo OK côté ya bangoni. Soko ba beti yo mbatana na litama ya mobali pesa na litama ya mwasi. Yango lité yo memeli bango. Mais bango balobaki bazalaka na sima ya peuple, ba appuya ka volonté ya peuple. Oui. Yango na jeudi ngonga ba betaka soit disant ngonga pour président Kabila akenda te. Oui, ça rappelle les canisses la population. Balobi ezalaka likanisi ya population na tango wana. Mais likanisi ya population ya Beni lelo ezeni MONUSCO a dégagé. Tango catholique yé cardinal Fridolin Mbongo aniati Beni pour kenda ko appuyer posa wana ya population MONUSCO dégagé to pour kenda lisusu ko lendi sabango azongi sabango ba meme MONUSCO dominer sur bango tolobaki catholique azalaka expression ya impérialiste expression ya ba colonisateur ba kei kolalisa lisusu peuple wana ya Beni pongi po ba santaki mouvement de veille oyo yaki ba se ko perdre coin wana bande ko botina bate bande ko batesto bandi ko yawo ande ko Jonathan depuis ngwa labito tuna ndeko ndombele kasi silence pe tango lobi makambo ya Beni volonté ya Beni mais bande ko pe ya cash bazalaka so ba moni loko mobe na mboka batele maka balobelaka yango mais sur départ ya MONUSCO to monaki silence total même type ya politicien à part ya FCC to monaki ba meka ki moi Justin Bitakwira mutameka ko loba à chaque fois to komaka na 10e mois na 11e mois des autres za makasi na est pour 12e mois to décembre zaka et pas wana balinga ba ke no renouveler soit MONUSCO quitter soit ba renouveler mandat na ye et to kota na ba désordre na 2 mois wana les spécial na décembre ba ke na renouveler toujours mané MONUSCO mais l'église catholique na bande ko ba cage ou ba droit de l'homme ba nini silence total soko boze kolanda ba force wana mi balé cache IDPS FCC peut perdre un cli boko sosola été ezebi tumba idéologique mi balé moko ba pro occident ba susu banguna ya occident be kolo mi balé école ya Mbuta Lumumba na école ya président Kassa ba ça pour occidentaux mais boko comprendre ngo bolobi Bitakwira lobaki na zena ngambo ni na ngambo FCC mais bomona ki président ya IDPS vice-président ya Assemblée nationale Jean-Marc Kamubundi ya lobaki nini pona bango MONUSCO azala pour combattre la pouvoir combattre la population pouvoir soko déjà population ngalobi MONUSCO abattre la kayete MONUSCO nde a complotaka pour ba massacrer ye yoko zeli lisusu te na discours loba MONUSCO abattre la population pour population d'aboui omoni ba politicien balekaka baloba ko no ya population sans que population tinda bango mais sika wa population na biso ya Beni ba mandaté ba politicien pourtant balekaka population lobi nanga na loba boy population tindaka bango te na wana bango ba mi lobeli mais déjà sika wa tomoni population ye moko mandaté bango ata politicien moko ta kokiko kozwa mongongo wana ya population atombola likolo basé ko banga école ya ba pro-occident bato basé ko mona politicien zé koloba sans l'homme blanc nous sommes nuls sans les États-Unis nous sommes nuls ba pro-occident mais mboka nini ya Félix Oezala avec les États-Unis basé malam mboka nini avec la France basé malam pour rappeler ba téléspectateurs ba promesse ne sera pas occidentaux justement bon ça tamboka mo tango tozé ko mona yango tozé koloba président Félix Tshisekedi azé président ya mboka na biso ayoka attente ya population na ye Mouzé Kabila a recadré comme makambo sans pour autant bima na deux pays ya libanda abongise la biso ma problème ya rai ezalaki moto atikeli yo zamba na ye na motuka na rai ya kombi bato bazé ko kabola makolo ba recevoir ba komaka ko fanda s'il vous plaît éducation ezalaka mwasi akotambola te atika sima na ye alata string nzila yonso etam emona yango abimaka tasalaka voyage te président Félix Tshisekedi akokai ko recadrer na ino makambo sans pour autant aluka bima ko bamba madofolo ya mitwa bato nengo bamba madofolo yeze na ba cerveau ya bato omoni banzila basali omoni tika na loba eloko yo trop capital gouverneur ya ville yango tolobi Gentini Ngobila yango tolobi bato bazonga na bofumu kimbango eze état d'esprit conscience ya bato gouverneur de la ville a initié Kini Bopeto biso tolobaki yango tango babandi slogan wana tolobaki eze slogan po Jacques Mbunda pe a utilisé quand même slogan
Kini Bopeto. Kimbuta pe. Kini la propre. Kinshasa ezalaka solo. Po nini Kinshasa kozala be solo. Tango botongi caniveau. Libulu lidofolo eze na sorvo ya moto. Alei kwanga. Alei etabe. Asali pondo d'une kasa akei kobwaka na caniveau. Na makanika so mayeye azeko zila nini bango batie na sorvo ya bato Kini Bopeto ba Jean bakolongwa hôtel de ville bakoya ko assenir te babandi esika basuki selaka sorvo ya bato batonga mabulu madofolo wana babamba ba conscientiser bato hôtel de ville akokia ko nettoyer liboso ya bato te yango moni 3 jours esika bati ba poubelle wana soko hôtel de ville alekite leka wana solo kolongola yo ata 6 mois na bomoi omoni bazonga na ino na bofumu kimbangu ko conscientiser bato moto ayeba ete naze premier protecteur ya mboka na ngai état de devoir naze ko devoir nini na mboka na nga kolinga yango naze ko devoir nini na mboka na nga ezala Bopeto état de droit na ino te na état de droit peuple aze ko sila ba lesa ye Président Félix Tshisekedi alobi nini masango mati nzoka soko to bandi na ino na ba devoir ndeko ya kobota un peu plus tard ba droit na biso soko to ze na ino état de devoir nde lobi to sima lobi to ko comme état de droit mais bato ba yebite pourquoi ba lobi na biso Kini Bopeto et ko échouer pour s'échouer pour échouer bande ko ba téléspectateurs besoin penser belé ndeko ndombele botala za ba tester comme les biso ebelé par respect na bino ba téléspectateurs et le moins pe na auditeur moi quelques tests de rotanga poto pe ça tana ndeko ndombele akwa ko yanola bino ba mituna na bino nyoso kasi ndeko ndombele eloko oyo ezalaki parmi ba biloko nyokoli peuple congolais na mobu oyo ya 2019 tokoki ko 6 yango te sans que to tika kolobelela yango ezali makambo ya ngembo ndembo makambo etali ASV Club pe na Léopard. On se rappelé car en 2019 vous avez na Coupe d'Afrique kasi yamboto kende fumukusa salaki Alex kende bazo kende boye bakozonga na bango kolandelela mai o asenga kana bango basala mokolo na mokolo bakokisaka te na vekle pe ndenge moko kasi pas ces anines mobu tozokota a lobby awawa tozokende kobeta Coupe d'Afrique mais ezala chane eza pisi mingi ya baloko kasi vekle lelo awawa vekle azoko enregistrer toujours ba défaite na Coupe d'Afrique. Et ça actualité en 2019 tokoki koleka ngo kaka boete nini okosenga na ba supporter ya ASV Club nini okosenga pe na ba dirigeant ya ASV Club et longo na biso peuple congolais nyonso soutenir na Léopard pe na ba o bazar ba mitune eteni ya Léopard ngo basala ke Léopard ke na forcément ko banana ministre ya sport koya na secrétaire ya sport koya ti na bango moko ba joueur elongo pe na ba ancien joueur na mokonzi ya mboka waza supporter numéro 1 équipe nationale pamba te tozo kende awa mobosika to sali déjà 2 ans Léopard a gagné kaka 2 matchs na 2 ans na banda 2018 2019 Léopard a gagné kaka 2 matchs o etikala ça ba nil na kopola aliko tozo kende lelengo po na sport na biso tant que moto aza pembeni ya mfumukusu o mokolo na mokolo atelemaka aganga pour na makametali masano ya mboka équipe nationale na ASV Club nini okosenga na peuple congolais en général en particulier bandeko ya ASV Club malobe pa na bino ba téléspectateurs bon réagir na ba testo na ba numéro eza affiché WhatsApp na 082 319 22 25 082 319 22 25 ndeko ndomele malobe pa na bino ndeko tambi mituna ya ndembo po botuni yango. L'autre fois, nalobaki biloko mosusu et comment kotungisa makanisi ya bato. Donc namonaka kopesa ngo importance ya lisusu te ngai. Omoni mobikisi tango yaka motinda mitango yaka. Azalaka lokwa roulage. Azali ko régler circulation. Akangi oyo apesi action na voie oyo. Akangi oyo apesi oyo bato balingi bakati sa telemisi bino azali ko régler circulation. Motuke kufiyo aya beti yo mbumbumbu tia mopanzi o facilité nini yango ne songi nzila fumukusu ke muzala mpanda na ngola zeko sala soko yeyi na ba homme de science ayebisi bango ba homme de science botangeli mabe yango bozeko koka kolinga mboka na bino te yango alobi na bato makambo ya antibiotique
Et le connaît ça là qui antibiotique bozé ko mela yango ezé ko boma akoboma microbe lokola pe anticorps ezé ba cellule en miniature ba cellule vivant miniature akokenda pe lisusu abomina ba anticorps yango ba pesa kabino vitamine po epesa bino ebotisa ba cellule mais dommage que ba cellule wana vitamine ebotisa kabino ezé ba cellule par excitation yango wana moyenne de vie ya bato ekomi mokuse wana roulage motindami akei na ba homme de science atali lisusu na ela ba homme politique ayebisi ba homme politique bolongwa ba pro-occident botika kosala ba rébellion bokoboma bandeko na bino po ya bolamu ya mindele minere bozwi yonso tata kelili kona si atia na mokili oyo ya biso baindo eze po ya bolamu ya peuple bobongisa politique wana keina ba aze ko regarder akeina ba homme religieux na titre wana to na line wana yango lokola baze bala kisinzila ba mona kana makambo ya ndembo ba mona club de l'indépendance nesongenzila ndalo baki po oyo mokili ya molimo na biso ekanaka esala le 4 janvier 1959 basalaka yango na nzila ya vekle yango wana nesongenzila lobaki tata akeli likolo na se asalaka na V club na zarote ayebaka pourquoi yango bomonaka nesonganzi na fumukusu ke muzana mpana na ngola asalaka na accès to tiaka liloba po nini soko V club bakozala reconnaissant na fumukimbango ekozala pe leçon na ba supporters na bango na bato yonso bakolingaka bango baloba te tala V club azalaka ko tambola boye tango azwaki reconnaissance na likambo boye tala évolution V club pour un sentiment ya mosuni tant mosu ba dirigeant bazali kotala biso pe tokokani mwindo na fumukusu biso pe toleki fumukusu na molai toleki na bodwi akoloba na biso nini yango wana bakokenda liboso ezalaki vekle pe bakoma ekoloba yango bekipa barabe baganyaka biso te nani ayebisaka bino phrase wana boloba ngo lisusu lelo bakote kopola ti bongo soko zena libabe yokanisi malobo balobaki ya lipamboli ezwaka leko ya lipamboli pe babokolaka yango soko bapesi yo lipamboli bokola yango pe ko bakozala vekle bakokaki kobatela lipamboli wana te vekle bakokaki soko batelaki yango toloba lelo na nenga kwaki na pulo ya barabe na barabe lelo victoire na victoire mais batala vekle be wana fumukusu ayebisaka bango eleko barabe bakotika la kokanye bino te batala lisusu lelo bakobanda beko pola po bakoti na eleko ya libabe léopard bako changer ba ibengi bako changer lisusu oya ye que c'est senga zane innocent to lo babo mais ibenge pas avec innocent sengi bien mais pas innocent makutinde mwasi ya libabe tala tata soko kuti mwasi o balakela ya ko bota te yoko lo bate force na yoko botisa ye te lokolo kuti la keri wana ko kangana yo ozena makoki ya ko bota mais na mwasi wana okuti na libabe yango ata vekle bako changer ba entraîneur bako changer ba dirigeant oyo baloba na bango epai ya molakisi nzila soko bato cité bakozwa kaka ba mingi soki bato cité ba téléspectateur wana liloba ya suka pona ya sanza oyo ya mobu oto zanengo tata mama botala papa oyo maye nyonso ndeko ndombele botala uti koloba eza ekole ya mfumu kusu tokoloba mingi te oyo alinga yekola mayo oyo ndeko ndombele alobi ba numéro eza affiché soko bengi bisika nyonso zwami to orienté yo okene koyekola makambo oyo yo ndeko ndombela lobi o fumukusu aye na yango tala makambo ya antibiotique alobeli makambo ya ba club makambo ba passation des pouvoirs ya ba indépendance mobuo mobimba asimbi ba politicien asimbi ba homme de science asimbi ba religieux pasteur mukuna ndeko ndombela lobi awo oyebaki tango zoloba oyo na oyo nani yazwaka na pesaka ye na tango na ye emeka ko interpeller biso bozoma ki penza ebele ya kolanda émission mokolo mwa lelo ndeko ndombele to yebite to eloko ni to tunaki bino te bokoki ko yano na 30 secondes kaka emso ko pesa mbote epa ya bandeko bazomi ebele ya bazolanda biso matondo ndeko na ngai tambi biso tozali kokoba ko interpeller bandeko balandi po nini te bandeko ya nzila Congo bangunza lelo bato ekomi soko alati mvola ya monene ya molai ya pembe ngunza atie kabelo na motu ngunza atiki mandefu molai ndenge balakisa bango Abraham na Biblia ngunza te touti esika touti
lelo tokomi koyoka lisusu solo ya colonisation bango bangunza baleka esika touti ne songi nzila azalaki koloba lelo moto akokoka lisusu koloba professeur Mfumuki Mbangu te tango biso tolobi 4 hommes président ya bilaka bango nde bakosangisa bino bangunza bande kwa nzila Congo tote ya opposition tote ya na majorité basangana pona 4 hommes président nde tokozwa misolo nde tokolandela contentieux belgo congolais bangunza ebele babimi message na bango be mission balekaka na 2017-2018 basatankela Mfumukusu mais lelo totuni prophétie ya Mfumuki Mbangu esote ebosani ekatani to ezali ko exister lisusu te bino bolobaki oyo wana lekaki 3e président pour remplacer tata na Ingeta soko tolongwe na chiffre 3 c'est que tokomi na 4 basala ba prophétie pour na 4e président akozala elenge jeune doux et calme la tâche ne lui sera pas facile akokuta mboka ya kokabwana ye moto akosangisa boleka bino bangunza yonso ya nzila Congo bobalisa prophétie ya 4e président na président Félix Tshisekedi poto ndima et à la grande surprise 2019 oyo kolandela calendrier ya bapaya toze kokenda kosilisa ngunza moko te aleki apesa enseignement po ya bango bakanisaki sima ya élection ya le 23 décembre 2018 Mfumukusu akobunga po président Kabila akobunga te nzoka nde sika touti Mfumukusu alobi toko travailler na 3 pouvoirs oyo Mfumuki Mbangu ayaka nango scientifique politique na religieux 3 pouvoirs Mfumukusu abandaka na bahomme religieux ayei na bahomme politique siko tokomi na homme de science na bahomme de science bango bandeko ya nzila Congo lelo leçon zeni lelo enseignement zeni pona monaka na bana oyo bakosi koleka vraiment zekolo bankusu aye na enseignement lokuta mais lelo pe kosi wana jeune homme wana aleka pe na ino atane tando aloba na ino message actuel tomona ba prophète atoli ko s'attaquer na ndeko na ye ya mosala ne songanzi na Mfumukusu kia muzana panda na ngola po ya prophétie mais lelo baleka ba confirmer président Félix Tshisekedi 4e président ya bilaka professeur Mfumuki Mbangu kolobela malisu te nzila Congo kotanga ngo lisusu te toyeba ko saisir l'opportunité monguna zeko combattre message ya Mfumuki Mbangu nuit et jour bomoni sika touti lelo bokomi kofanda bokomi kobenga po bopesa raison te boleka nde boloba yango na media boleka boloba yango na media ba téléspectateurs bosomi penza ebele kolanda biso to benji suka na émission soko sepelaki na émission na présentation ezalaki ngai ndeko na bino Tambi Koka invité mokolo lelo ezalaki ndeko Ndombele Botale na nzela ya cadrage ezalaki na nengwa na biso Diakota pe na 9 lumière na nzela ya cadrage pe na réalisation ezalaki 9 lumière tozalaki pe na cordo ki vuya o ba accompagner ki biso Kimi Nzambe ezala na bino tokutani susu na poso ya chaque lundi na 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h na télévision RTVS 1 pe chaque mercredi na 21h pe chaque vendredi na 22h na fréquence 89.0 Kimi Nzambe ezala na bino tokutani na poso ezali